monde yo côté kokate kelanga. Na kokate pourquoi? Na monde musique bataka makasi. Musique peut tambola na kisi. Kisi oh mais oyo pitanga za na pharmacie. Mbongo 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 yaya salanji mu malembe yaya. Yaya nkela me kwisa yaya ngani me kwisa toke nkela me kwisa yangani me kwisa kware kwat kwara kela mat nkibukele nke kwat kwara lokpa atame amame. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo ape bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Mbote mingi bandeko ba Holanda biso na Ndele TV na ba Holanda biso na Nouvelle Tendance TV. Bienvenue dans votre tranche d'animation passe partout avec humble servante na Bolingaka. Na debitambula mwasi ya Kingo Mwambe na ebike nga se na sala kabino musala o bino bosenga nga saka mwa musala na bino na ebike bo benga ki mingi lukela biso kelangani mais na lukeli bino ye nazana ba question bino botuna ki kelangani alongwe kosala théâtre comme musicien kelangani abimisi album wana nani producteur kelangani azana âge nini kelangani abala to abala te azana mwana to azana mwana te atuka to solola ya mingi to solola ya mingi nazana kelangani awa liboso na biso awa bonjour kelangani. Ouais bonjour. Bon kitoko mingi na ngolwa nzambe. Merci kelangani to comprendre kelangani abimisi album yongo album ngo nani producteur wankela yanga nezakanga moko producteur na Sevinongi fils ya papa esika za vraiment bambote ezakanga moka na bunda na vika kabalobi noko ayebisa ngai koto soko otendo bokoto luko tapel koto mususu kote mbise ekanga madongo yebani te ndenge pe na bando sala ya mo théâtre na sa musique na moni ke théâtre kote na zali donc komi ko denga comme ko sovenga na ba moi makamu mususu yango na lobino kande na kanga mana théâtre boden ndena mo de moi vitesse donc na profiter mbala mo na musique yango na zo bunda kaka o profiter ya musique na musique rokoka pour la musique bataka makasi bazali hapo na monde yo rokoka te ba faire bazali ba fali bazali moni ba robino baza yelo wana wenze ya liberté ou bien wenza matete ou bien zando combien de personnes bateka mapapa batu bazala ebele ya ça dépend peut-être ko tsaboy o comme ti 12 heures au teki donc ya ça dépend mais monde yo côté rokoka te kelanga na kokata pourquoi na monde musique bataka makasi musique peut tambola na kisi oh mais oyo pitanga za na pharmacie kelanga ntika boy pharmacie
yozalango ngalo ba kisi te kisi wana ko compliquer biso te ba poto ba yebi kisi nga nazoloba nga yebi ke musique etambolaka na kisi musique pele tambolaka te ba kisi ya pharmacie te yebi kisi nga na oloba kisi nini yo yebi kisi te yo oyo ozoyebela wana kisi soko lobi kisi seke bamusicien nyonso ya Congo baza na bakisi baza nango nga na ndimi na nga te ondimi te nde na ndimi na nga yo tangelanga musicien aza akisi te baza ebele ndeti nani oyo nyonso basa succès ndeti nani tangelanga mpona nini bokumisaka nzambe te me bokumisaka satan mingi te na mondi wana pena nzambe penda asistaka na ye te mpona nini te wana pena batia nzambe nzambe azalaka te me bamusicien peti lelo peut-être te tolobi te nzambe azalaka te nzambe azali na esko na monde ya miziki batiaka nde nzambe akote non nzambe azali nzambe azali nayebi ke ekosimba ka ndenge ezosimba nde pere na nga papa vie de loin papa na sevi nongi jubilé nongi la grand nongi de gaps nongi nyota ndeko na nga moko don ekosimba mekelanga fulanga bongo don ekosimba kelanga ni nzembo ngo oyebi na monoko nini mpo bato bazocomprendre te kwaka master en tout cas eza sélection ya balagne babengango na français nini dileng donc nasangisi nasangisi kimbala kiteke nasangisi kiyandi kidinga donc balangi ebele wana na kati elingi oloba nzembo wana nayemba yango avant kutu naya na tout vient de Dieu ya papa vie de loin donc nazalaka sûr que un jour donc nakozala na tout vient de Dieu ya papa vie de loin okofula nga nakozala mpe mutu munene na mboka so nzembo wana nayemba yango na eza lokola donc koza presse te na vie malemu ka tokokoma eza histoire ya ligorodo bato bayembela bango yembela nanga ligoro bato bayemba bolingo bozwi banini banga nayembela nanga ligorodo ezalaki ligorodo atambolaka soki ake atelemi bato balobi mais ligorodo banda toyebela ye akendaka atelemaka maladi nini eza na nzoto na ye po akufa te ligorodo alobi te ngai ezaka ndenge tata akela ngai nazala na nga presse te na vie bato mpe banegligeaka nga donc nazaka nde nzambe akelanga ebele mpe bawelela vie apresse bamuseleke te abandi kopesa baexemple bankoyi banini boye basuka na nzela me nga malembe naza loka nkoba naza loka donc banyama oyo ya malembe oyo bokipaka na bino bokipaka na bino biso te donc nga aza mpe bongo ngai ezala mpe na famille donc nga pena babanda ozwanga pena na valeur te banda ozwa na valeur te mpo ani mpo na tai yo tai bamoni ya oyo eloko te ya oporte na famille mais chance ka nzambe kaka nzambe oyo akela likolo mpe na se akela biso alalaka te nzambe aza papa babaorphelin donc asungi ngai apesi biso président na nga vie de loin nini création apesi ye makasi apesi ye motu président afuli nga lelo donc nkela yangani lelo akomi otangama mpe nkela nakende na vraiment bavoyage ekomi koya mpe donc papa wa nzambe na président vie de loin na bafani tu ya nkela yangai nkela ngani bato balingi bayeba vie de loin aza wapi ya Charlie nongi papa na sevi nongi jubilé nongi na minute oyo aza na Afrique du Sud yoka libundu yoka matema so otali moko tala moko na minute oyo presse
azana Afrique du Sud. Mais date koya nano ekokisa mite. Skozo bela ni po awe zaki tâtonnement. Malade bimaki ya ndenge na ndenge mais na Afrique du Sud kuna. Nga yebika malade bimaki poison mais malade ndenge na ndenge wana salon bino. Bino mo ba benga bino banana. O ba journaliste. Ba journaliste. Ngana yebika poison ye en plus poison na ye banda kala wana kutona na kondite titanga ye ko beta ye ale batu wa surtout kia e comme nini dia ça va kela ngani olobi ki ozaki négligé na famille parce qu'on a famille na bino mutabimaka tayo za yo mokoto nganda virus ya famille en plus moi na liboso virus men nzambe asungi alongoli virus na komisi ba mutu normal boyo za normal keso tu nanga mo bafan balingana bango bongo te bafan balinga bongo te akela ngani bani bayeba kela ngani azana âge wenkela yanga nazana âge nyonso boko pesa nkela nazali bon ba peso âge ni bongo sana peso 8 ans oui so 8 ans pe obluko ko luka pe mwana 8 ans wa boso na peso 30 ans so hôtel pe moi face à 30 ans et comme ko bima pe e ko bima kela ngani obala ubeoza na mwasi fiancé to so na lobi na bala na ngate na bota te nini te fiancé pete likangu pete suko zozelani to bunda nan to luka nan vite bino bozalaka bo bakisi na bino esengake ata fiancé tozoloba ozobunda déjà posé comment opesama position comment opesama bongo omoni biso na surtout na mboka na biso to avancer te pourquoi distraction musu ezaka anabota tebi bota nde mabe tikana na sisa maloba nanga na bota ko bota ngope obota okotangisa bango te baba komi bavoyu lelo 20 ngutu musika 18h kaka oko bima tana telefone ota boite ozobanga pona nini bakoyiba batango ba bakoyiba banana bakuluna wana pe so totali plupart ebele batanga na bango te ebele donc vika bongo bapara na bango basupporta bango te yango ezala question olingo bota ocalculer ngana kokito mwana na ngatanga abota madon maternelle école mba monini ezala bongo ezateke oboti mwana a débrouiller comme âge peut-être ya 5 à 6 ans akomo débrouiller na ndenge na eza mabe yonga pe na lobi te bota na yo po l'état atie minerva li ofele bekole komi ofele ambo nayeba ete oyeba ete siko nga nayebisi yo merci beaucoup na obota 2020 kela ngani abota kela ngani nalingi oyembela mwa bato mwa vocal ya nzembo no bacomprendre yango nzembo sika oyo lobi oyembeli ligorodo bato bayembela bambongo mbongo yaya salanzi mu malembe yaya yaya nkela mekwisa yaya ngani mekwisa toke nkela mekwisa yangani mekwisa kwara kelamar nkibukelenke kwara lokwa atame amame abatungume bantinzama bantichopis bantilem bayueme mentanda kirto kela eza munoko nini ngo yembe bale ba eza munoko nini kangu yango na uti kolobo zongiselinga lisusu alobe balangi ya bandundu
na bendi na kangisa. Siko yo vraiment origine ezani po osangisi siko origine yo oze colonie po osangisi unokonyo surtout ya bandundu. Siko yo moko colonie ezani. Comme si ngana za donc nyoso. Ngana muto bandundu mena nyoso. Te nyoso tu. Nga partout na fanda yokate. Ponga ndina zabo moso na gofanda bonake mushi. Mushi eza soki na mai ndombe. Na gofanda bonake kwangu. Kwangu ezawa na nini? Kuilu. Kota kenge. Soki peso na fandi boya na kende kikwiti. Idofa. Na kende bulungu. Donc côté nyos donc na goza bo ate. Na geta na tata mosi na biso na nzela mai kwa mutu. Omo kenata ngaba mbogo minene ezana kata bandundu. Na gofanda na ke bandundu vi. Donc naza mutu bandundu kanyo ata ba partage donc naza côté nyoso. Oza côté nyoso colonie ke. E colonie nyoso kasite. E colonie nyoso ezala. Yoka mama na biso. Koko na mama na bangweza aza mumbala aza mudinga. Papa na biso. Ekola mama na biso mudinga. Yoka. Papa siko kota papa na biso donc baza donc 25 ma bato bandu ndeti ngande na za. Boko ta papa. Papa pe donc aza 50 me bato bandu peka. Ekolonie. Yaza muteke. Donc maman na bango aza muteke, papa na bango aza mutu ya kota kenge. Omone donc na ndam. Yango na loba ke mutu bandundino. Yabi bala poto boseki, ama bisi bina za na ndamu po. Boko yo eke koto na kikwit. Oyo eke bona na mushi. Oyo eke kwa mutu, oyo eke bulungu. Oyo eke mosu ko conséquence na yango yo te obimi. Moete. Donc koto donc naza partout. Conséquence te yango abimi yango yo. Bona poto na evi ke bozea ko sepela kela nganya sepesi bino. Surtout na nyoyo ndeko na ngai wana penda pe ba soutenir kela yanga ni. Karen Kecha na Gadi Mbungu na kati États-Unis bango bazo sepela makasi. Mais ngasi goyo mutobandu no maso total bo congolais 100%. Pomboka biso ezalaka bongo kelanga na étranger te aza congolais. Merci mingi balandi o nyoso tubozolanda biso émission komi kokende vraiment. Naebisaki bino tozo solola vraiment kaka na kelangani tozo continuer kelangani yo mikolo yo babi nzonzingi nyonso tu yo okende boso bateka nzonzingi kelangani na kati ozonga boye kelangani na kati donc kelangani yo eloni yo simbi babengaka yo na nzonzingi bata milai kutu baotika bonka yo mutu oza boye baobenga koko ngadiada ya solo koko na biso ngadiada esika za vraiment bambote ngana koko ngadiada mwana vide loin zona vide loin na cd soka zate donc mawa ata tourner na yete mailongi na il fallait bata ndeti ngande donc naza koko ngadiada papa na biso vide loin papa na biso Janify donc papa na biso apo Zoé de Londres donc wana ba père na biso donc sokinga na zate de succès kelanga ni saki onde nini tongo yokaki ke président na yo azobela esalanga ndeni wana kutu donc biso to voyage kana ye kozonga na nga poto esenga yuto kende ti point noir mais mama kama elekaki wana presa zongisinga tanga zongisinga o wana sewana nazalaka na bandali wana zaipa na ye ozonga na nga na sala pas même de 3 jours
3 jours to 4 jours mbala mo presa bengi ndeko mwana na CV nongi alobi onde naza boye naza bien te na zobela naza na hôpital ngaba na mona ngonde ti ba jengo presa obela nini oh na kweli na nini na sentir makolo lengi nga boye na sala biso pe bien te. Et après quelques jours, après 3 jours ou 5 jours, on a pris à donc on a tiré attention à président Boywana dans le palais. Nathalie, prise à bien te. Na sentir matin après lembi pour oncle Nabiso pour avoir na comme pas président oncle Nabiso pour moi kofaki. Wapazonaka ye na nini sika musala onke na biso wana matama kaka ye lembaga ye tia yo kokufa nzoko ezalaka poison lotanga na moni président jour yango wana natali na nini na raisonner na onke na stale oya président komi likamosusu atindi biso wana tokesombela ye sike moko maltina na jubilé tosombi mpe toya nango président abwaka premier coup deuxième coup ça ne va pas mbama bandi kosanza ndenga bandi kosanza biloko mo ya noa ngeli ekomi donc esala biso vraiment bien te après wana namoni soki tokangami boye tokopedre moto monene ye aza lokwa sublime ya baartiste comédien vie de loin ya Charlie Nongi donc tokopedre mais esala mpe bien te après mikolo wana na bandi koleka na ba TV naleka na ba YouTube koloba ti na omona le sous président ça ya yoko lobela ngo président sobe yoko lobela ngo na TV donc a moi solution ndenge monanaki boy donc eza ya liboso na tokomisa vraiment merci nzambe et merci pe ba fan po so président pe lelo so kaza lelo eza pona ba fan pe ba prier pona yena biso moko pe ba artiste comédien na ba ndeko mosusu sikozo ebisa nini na bato basungi vie de loin bato batémoin loboko pour vie de loin voyager oza message nini okoyebisa bango. Ouais, message eza kaka ke nzambe apambola bango ba continuer ata lelo bobuki bolamu te ata na bana na bino to bakoko na bino donc nzambe akosala ka pona bango mais donc courage kaka nzambe protéger bino na ba danger eza ba oyo bapesi na ba mbongo te bango wana soka te de nzambe sunga vie de loin ko et a des contributions à l'épanzam. On se passe à un bon thème, donc Zamba Pambola bino nyonso bande kotu ba Congolais, pena ba Congolais ya Braza baba bande kona biso ba Angolais pe ba priya mankaspo ba lela vidéo donc Nzambe merci Nzambe monde entier nga batu muso ba komelanga na kiwalo na yebi ata kiwalo teme akomelanga ka vidéo mais na comprendre po kiwalo ekota mwa mukena anglais na comprendre atuni président vidéo et mon akomeli oui ça va ça bien donc ça langa vraiment bien nzamba pambola bino nyonso bandi kotu et apambola mama nzo mama na biso maman Olive Lembe donc bon on est ça la biso bien merci vraiment bino bokumisa ka Olive ça longa première dame moi question na kilo toni non obengi yango mabe non surtout ça l'émission na yo ça l'émission mo donc na linga makamute et en plus ngande na zabonga na papa ngana mama ngalinga ba désordre te ngaso na pesa bambote nanga
donc dendaka bambote te ngalingaka bongo te tina dedi tina fait juste un rappel nga na bengi mama merci mama donc okomo kodenda te ça va limbisa ngaka nga nalinga bongo te nalingi donc tosala émission nalingi te ke bapel to ndenge nini nalinga ngo te yango mikolo ngutu na nalinga lisuma kama baba bemission ba internet yango nalinga ngo olinga ngo te poani acho wuti kosala nga sepi ça va opesa mbote na mama na okasi ouais na pesi mbote na mama Mimi Mutema papa Roger Bila bambote bele na pesi Pera Lomiga peintre na London Sevi nongi Jubilé nongi Laga nongi na bébé na biso grand prêtre mère maman Mata la patrona bambote bele na pesi bambote na baba Igor Balox na pesi mbote na mama Maria Santa mama Leki Matondo ndeko ma Jeannette mama Leki Matondo bambote bele vena nga Eric Mabungu mikolo pe tozana yawa na kin na pesi mbote na sœur nanga na benga ye mama donc Maman Aimé Mutema papa papi na Orlan maman Solange Fondation Mutema papa Patrice na Suède bambote bele Sylvette Mambu ouais Sylvette Mambu bambote bele Sylvette Fondation Mambu Fondation ya papa Bob Tambou vraiment bambote bele Sylvie Mangituka donc bambote bele na Bosanité donc na Bosanité na papa Simon Ikele Kanda Maboko Banki na Bosanité Kulpa Aigle na kata Londres donc numéro de téléphone vidéo azotala yo ndenge tozosala émission yokomela ye pesa numéro de téléphone ouais numéro de téléphone ngande na solwa de na presse numéro de téléphone eza bato oyo basepelaka na yo baza na numéro na yo te ouais numéro de téléphone ezaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana penda soko bengi kela soit na WhatsApp tu appel normal okozwa ngai donc bambote na bafantu na bao na bosa na bao na Bosanité vraiment baba vient nga Hervé Kasongo Kasongo vient nga Hervé Kasongo bambote vient nga Junior Lisika na kata Paris vraiment bambote bele bato baza vraiment bele mais merci mingi eloko sali na sepel na ngote mais na sepel nango vraiment te yo na lobi te limbisa yo za mutu nanga wa mutu nanga kati toroboma na te merci mingi na bato nyonso tu bozolanda ngai na Tendance TV Nouvelle Tendance TV merci mingi na balandi nyonso tu balandaka nga nazopesa mbote na nga ba o nyonso tu balandaka ngai ba oya ngai ya kati na pesi mbote mingi na Dadi Vungule siko za na France bambote bele mbote mingi na mwa mbala zo paniquer l'entre mobimba Pera Lomi te ngaza mutna ngai munena bwaka Pera Lomi gape j'ai peint donc palena yo soki wezala bome ana London akobeta Pera Lomi na Londres esiko za bambote bele solo la na pesi mbote na vie nanga ato paniquer Londres mobimba vie nanga James Motoka
esika oza bambote ebele. Merci surtout na grande sœur propre Ndjouze Marie Tuzolamo, moi c'est sans hydroquinone, aza complexe te na base ya pembe esika oza bambote ebele. Mbote ebele na mwasi apesa éclairage na kati ya mbetu joli lukombo esika ozali bambote ebele na yebi ke libanga ne sepelisi yo. Fondation Limozo RDC. Fondation Limozo RDC ya Mama Sandrine Bowanga. Na pesi mbote na vie na nga moko Moro Spencer na kati ya Suisse. Mobala sans hydroquinone sikoza ba mbote ebele. Mbote susu mingi na ba onyo so bolinga ngana o bolinga ngate nga linga rabino. Na pesi grand merci na mon président wana mon boss wana penda sa papa bane ebele alende le sikoza ba mbote ebele nzamba pambola yo. Mbote susu na alendele solo la kabien te ya sola bino ne bata théâtre bo sola ngana solo la na solo oloba sola to sola émission so esi ngana solo la ka mais alendele a solo la ka te ya sola ka asolaka na yebi ke boze ya kosepela na bandoko na bino nde bozomona na ba telefone na bino na ba TV na bino bopesa merci makasi na mobali ya mbinga ya mwindu mobali oyo ya sans hydroquinone alidora bopesa ye grand merci nde bozomona mwasa kingo mwambe bongo eza grâce na ye nakute na bino na émission mosusu ezoya baye.